Salina Babakuki nyonso oyo bazolanda Adassa Temo TV. Soyez tous le bienvenu dans notre émission. Ba oyo bozana nous abonner te bo s'abonner massivement, bo liker, bo partager ba vidéo toko ma communauté ya monene. Babakuki nyonso oyo baza branché la kati ya Adassa Temo TV. Lelo na ye kopesa bino explication parce que bato bazobenga de par-ci par-là bazo comprendre te pourquoi Belle-Vie a bêti si la kara biso Babakuki to pekisa ki si la na Belle-Vie biso Babakuki to boy relation ya si la na Belle-Vie et en plus biso Babakuki to lobi boyke Belle-Vie aza lisusu marraine ya SB te. Lelo nazo yebisa bino le vrai relation o ezalaki o ezalaka entre Sila na Belle-Vie. Tozala honnête bino ba famille boma bopesaka biso merci biso bato lokola ba Adassa oyo tofingaka bino te tolobelaka bino juste vérité mais bino bofingaka Babakuki ke baza boye mais biso tolakisaka bino ke mams aza mutaki ya mayele meilleure écriture alobela biso tozala respect yango bomona tofingaka bino to toleza bino te. Mais le quoi boza ba cœur sensible boya bolanda vraie version ya likambo. Si la na Belle-Vie ba yebanaka na groupe ya Papa Elombe. Belle-Vie avanda na télévision azotala ndenge Sila salaka musala azo apprécier musala ya Sila asepelaka na Sila ye na ndaku Sila na télévision. Sila aza star ya kilelo te ya ba YouTube ote. Sila aza star ya kilelo. Soko bengi ata bana mike otuni bango kiye Sila bisol boye biso aza artiste comédien boy na boye. Soko tuni bango wapi ba film ya kitoko Sila sala na kikala na kilelo te. Bakola kiso ba film ya kitoko ya Sila na kala. Sila aza star ya lelo te aza star akala. Mais soko bengi ata débat na baye bisa yo bala ki soit des films ya Belle-Vie ya kalo esala succès ezate to tika komi kosana to lobaka to reconnaître musala ya baninga tangu SB mutu asunga SB tozalaka sincère oya ndinga ke SB aya na monde ya YouTube ezala Belle-Vie a soutenu SB. Allez, c'est ma soeur, courage. Nazo ke na bino malembe pour vous comprendre. A soutenir SB. Allez, c'est si la té, il faut vraiment fongo la chaîne. Nyon sozo ke ndaka ko sala na ba chaîne abatu. Ozo koti c'est la baron bambongo. Boy na boy tala YouTube ndenge zala boy. So komi na 1000 abonnés, sali 4000 ba futa kande za boy kota YouTube. Encore liko nango soza star ya makasi et ko salo bien chaîne ko umela te ko sa nini ko tombola. Tellement le cœur de l'homme est toujours mauvais. Ayeba kate ke wana aza pomba sen, aza Beckham, aza Mama Rosa, aza l'impératrice, moi na 12 ans. Que azana makila ya ba leader, azana étoile kati na ye. Tanga banda tangu Belle-Vie banda kopesa Sila ba conseil wana. Ayeba kate ke un jour Sila kokaki kozala meilleur na ye na ba film, na image, na nyonso. Abanda kopesa Sila conseil ayebaka te ke lelo Sila nde mutalingaka banda ko combattre ye azok Sila combattra Belle-Vie te na kokenda kotonga ye mais a combataka ye toujours na écriture na image tous à la sincère. Belle-Vie aya pesa Sila conseil ndenge Sila pe ayoka yango na bomoni ke à cause ya Belle-Vie ndenga pesa ki Sila conseil na bato misusu ba encourager ki Belle-Vie o ba encourager ki Sila nde Sila afongola SB entreprise SB yango bomoni tanga fongoli SB film aliboso ekoti ya mi film ya mibale Abakuki nde ye moko marraine o to bandaki koloba bazalaki marraine ya SB ajoua pe na film wana Abakuki yango wana parti ya wana kombo ya biso Babakuki ebanda a partir ya deuxième film ya l'impératrice Sisi.
Bozo comprendre balandi nyonso ya Adassa Temo TV. Donc eza pasi komona ke mutu a soutenaki yo. Ye mutu apesi yo makasi okota na monde moko quelconque. Oyo ozalaki te. Mais ye apesi yo makasi. Ale lelo ye mutu susu akomi susu ko combattre yo. Si la kenda kotonga belle vie te, si la zana batu moko te wasalaka clique otonga belle vie. Mais à part makamba YouTube bango ba yebanaka déjà et papa elombe. Si la aza mukolo ya belle vie na âge, aza mukolo na ye na carrière. Tozolo bela makambo eza na carrière parce que succès ya psila na succès ya belle vie tozala juste, tozala honnête ba famille boma na boyi bino, na boyi ba mafinga na bino no na kati ya ba commentaire na boyi. Abakuki oye, bo matisa ba like, bo partager, bo s'abonner massivement. Etolobelaka 100% si la. Alors oyo no soaza abakuka se désabonner na ba chaîne o balobelaka si la mabe, bo ya bo kolisa musala na biso tolobelaka si la malamu to kende liboso. Nga combien de fois moko ya ba famille boma abenganga, ayebisa ngai Adassa naza na posa otika ko défendre mams okoma ko défendre belle vie to banda ko tindelo $2000 par mois nga na loba jamais eloko nyonso ezalaka na intérêt nango bino bo bando tindela nga $2000 ngasko na koma na kopesa bino nini kaka pona ko défendre belle vie oui na comprendre que ezalaka belle vie mutatindaka ba famille boma na ye basalaka ba émission ba finga kasila ba kundola bo à partir jour wana na répondre bango na linga kasila pona mbongo te na yaka ko défendre sila pona teke na zwa soki nini non na linga kasila na amour vrai oyo te ata lelo sila zaki sila te na nyaki na linge kaka na répondre bango bongo naza na posa mutu te apesa nga $2000 naza na posa ba $1000 na bino te bo vomisa ba famille na bino me nga na ko continuer kaka ko soutenir sila parce que naza abakuki nde ye moka lobaka bakuki restera fidèle au poste. Bakuki wana bapesa yo nini boye nga nalobi na préféré bakuki wana bapesa nga kaka litoi justement bapesa nga litoi na bango bayoka banalise yango wana eloko biso toza na posa nango. Bozomona famille bota balingaka sila te balingi komona évolution ya SB te parce que SB aye ko combattre bango na monde ya écriture na monde ya image sila bisalo aleki belvi na carrière na musika belvi hotelema te potango sila bandi kosala belvi na TV aosala na TV belvi avandi na kiti azolanda ye siko belvi ngatika lelo ngana yebisa yo oza na défaut moko oyo soko zo continuer nango ekozala shit ya carrière na yo kolingaka te mutu nyonso alinga yo na vie soko lingi batu nyonso babetelo maboko wana okomi oza deja au début ya liwa ya kufa yo lingo yebisa biso koloikaki ba masirika na kitoko te mais soko lingi mutu nyonso kaka adore yo mutu nyonso akumisa yo c'est mauvais lelo ba bijou la reine wana babana ko sepela na basila mais lelo bakoma pour yo po mutu nyonso ayebi ke soka akumisi yo okopesa ye mwa $300 mwa $200 ozolinga batu bafinga kutu bandeko na yo nyonso wana po bazala kaka bafani na yo c'est mauvais. Sila bino bo kritikaka bofingaka tongo midi poka boyebaka eloko bokreaka na mutema na sila uti ko rater liwa après ba émission wana uti ko rater liwa mais bino boza à l'aise bozo finga Ophéline akufela mama akufela papa za ye moko muta kokotela azate mais bino boyaka tongo midi pokwa bozo finga ye ngai na sepeli na séparation ya belvi na sila na sepeli makasi abakuki oye félicitations mams ndengo oyoki biso babakuki komi musika ya dangereuse oyo lelo bokomi ko combattre Jérémie botele ba poison botinda basi na bauta poto ba déstabiliser nyonso wana parce que Jérémie alobi vérité à Jérémie nde ekomeli makambu et pas famille bota sko na sima ya famille bota na naza wana aza leader ya ba famille bota belvi kandi tango sko bango bayaka bafinga kasila basala kabo yo atanke famille bota oloba nini oloba eloko te ba famille maboma na yo bayaka bafinga kasila batretaka ye de tout
mais biso babakuki tofingaka te toyaka juste na vérité tolingi faire comprendre bino ke Sila na moment oyo aza meilleure star meilleure actrice ya génération na ye ezala na écriture ezala na image ata bovandi na bakiti boboya yango me na se bokonguluma bondima Sila si longtemps que Sila aza awa na mokili aza vivante eza moment oyo biso tokoki kotombola star na biso tokumisa baevre na ye to akende liboso Belvinga nazokamwa ndeni yo okomi mutema mabe pa Sila okomi mutu soki azosala pa na yo akokende pa Sila te eske papa Elombe azalaki bongo bakaratere oyo bino bokomi koafishe bozweli yango wapi seke batrice yango baza kaka batrice na bino bakomi baproduit infini parce que oyo nga na yebi star nyonso alingaka abimisa mwana na ye abimisa bakoko nde lelo Sila abetaka tolonga naza mwana Elombe ndenge pe Linda bolobaka Sila abimisa nani bomona Linda te bomona Gasbi te bomona Shikito te botala SB bomona Linda pesa makambu Linda za star makasi parce que na moment oyo chaîne oyo etalamaka makasi koleka SB eza te ata bowangani bokosani me bino moko mitema na bino eza conscient nga na sepeli makasi ndenge bino bokabwani Sila yoki biso babakuka yoki biso ndenge bokabwani na Sila na Belvi na sepeli makasi Belvi yo encouragea Sila akota YouTube mais lelo yo pe muto komi ko combattre ye okomi na caractère soki muto azana yo akozala na Sila te soki muto akumisi Sila yo kange longi lolenge ba famille maboma na yo balingai basakana na mama Thérèse me bakoka te pona nini kaka yo soki muto azana yo akolinga Sila te pourquoi créer un problème te pa mimika bongo to ba Omar ka bongo to ba Pierrot na ba Gesho bayaka batournaka pa na yo me batournaka pe pa mam so créer un problème te alors faites attention nga na sepeli makasi na séparation na bino abakuki oye biso babakuki toza na sengo makasi nde mamsa komi musika na parce que to moni que oza dangereuse kaka ndengo tonga ka mamsa pa ba Jérémie pa ba équipe na mobimbo tonga déjà partout to sepeli makasi tosepeli makasi penza ndenge okomi musika Sila parce que okoboma ye yo kotinda bato batiela Sila poison parce que muto olingaka ete ozosala sembla ke olingaki bokende bisika bozolala ensemble me na munoko me na mutema olingi ete ozokenda kotonga Sila partout lelo komo otinda bafamili boma na yo baluka baboma Jérémie nyonso wana parce que Jérémie alobi vérité combien de fois bino bosukisaki Jérémie mutema po abimisa vérité donc eza pasi babakuki oye abakuki oye bo soutenaka mams na biso ezala na ba prière ezala na ba moralement ezala na finance mams azala bien parce que lelo soki to perdre mwana mwasi wana to aza irransam donc mutako ransa ako changer yete mutako longola ye azate muta jouer lokola ye pe azate mams azalaka na kala za lelo azaka kazo jouer banda succès na eti lelo akitate comment ça fait-il que yo lingi mutu nyonso respecter yo Belvi Kandi olingi ozo somba respect batu na mbongo lelo bijou la reine akomo kumiso ye wana tie na ba filmet mais kozala ka na mukolo pa otiko kumiso parce que pesi mbongo te basomba ka respect na mbongo te olingi osomba batu nyonso na mbongo lokolo zala patrona te changer soki batu no ba yebisa kote biso toko yebisa yo changer comportement oyo c'est pas bien. Changer comportement au respect basomba yango na mbongo te lelo okomisi pe bakata na mopanzi na yo donc olingi ba comédien nyonso kaka yo nde ozala la patrona ba misusu soki bakomi kozwa ekomo salo kanda mais ozana kaka bama ya miso ebele ozokosa na kolela mais mutema na yo eza mabe yo muto ya na Sila opesa Sila makasi lelo na YouTube kaka yo moko pe okomi ko combattre œuvre ya Sila okomi ko combattre musala ya Sila mais boko sangana 1000 boko ya ba 10000 mais boko ya boko kaete parce que babundi sara mwana etirete babundi saka moto aza na moto obundele te ye aza na Jésus yangwana akolonga donc to luka to comprendre babakuki bozala branché film ya sika yangwana ezoya na SB bo s'abonner bo partager film na biso donc etalama ya dega bo continuer ko s'abonner na linga bino makasi botikala na kimia yonsa